Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à Kinshasa. Pour vous servir toute information, n'hésitez pas à nous contacter sur www.bomokoyamboka.com. Tokeneka likolo, na ba information na bino kitoko. Boya. Mikolo site zakaka moko. Kombo na ngope bomokoyamboka.com. Bote bino subazu machin sur Hollande biso to kutani sus na mukolo nde to bisemno ke to lembate okoyi batikio zala makasi po bitumbo aussi la lelote ne nebseno bomoko amboka kilo nyama donc talara libanga so salaire mine koyi ko buku tarate ko meka ku te poza bomoko amboka to zala to zala rape 40 te sabino bitumba makasi na kata bomoko amboka donc ba guerre d'esprit na nenga malam na nenga mabete po to lebera ke to sala msalati suka to kutani le première émission spéciale dédiée vraiment na famille à Pidastar ne bi ke bande ko bele bobi Pidastar asa invité vraiment to meka yamba moi trop na bomoko amboka to yambi bande ko na e to ebite information et ça ni no lingato découvrir ensemble biso na bino to pesa mbote pas invité na biso Yaya. Bonjour, bonsoir. Oui, bonjour, bonsoir. Merci Yaya. Bandeko bazolanda yo oko pesa kombo po bandeko pe baeba yo. Comme nangai je reste Juna Mondonga grand frère ya Pidastar boye bina aleka souvent émission o. Bandeko bozali kolanda nek to lebi keza émission spéciale. Bon moment je crois bien que mon frère Jassa Salek Moussala ne ba combien na cette émission SOS. Donc to yambi famille ya Pida. Tous à la vraiment mité marokita toyoka information nini a elibiso concernant dossier à Pida pour nebike belé bobenga ki biso botuna ki Pida zap en tout cas to kokite romo na Pida au moins tout ça les fort ya ozo famille na eto e ba Pida aza wapi Yaya boni Pida. Oui, Aza vraiment ça va par la grâce de Dieu malgré Aza na moi place moko eza un peu donc difficile pour nous mais par la grâce ça va. Pida za problème na Pida. Bon petit frère ndeto so na bino boye Aza na prison. Na prison ya dans prison centrale ya Makala bakanga ki pour na problème o boye o ba kiza ki tant ki a violaki mais ça vraiment faux et archi faux. Merci beaucoup Bandeko Bozolanda biso. Je crois bien que tous les koko bozo sa réponse malé minute toujours continuer l'émission na biso. Bolandi ke balobi ke Pida a violaki to ebité. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Mais ce qui est vrai, moto namba condamné à bénéficier na présomption d'innocence. Donc on a principe sans exception. Donc moto namba condamné à présumé innocent. Toroye bana muzindo soki likamne bakata kite Yaya problème à Pida ezana niveau nini ezana niveau ya parquet ezana niveau ya tribunal to ezana niveau ni bon ezana niveau ya tribunal ya prison Makala eza déjà presque tout donc et l'autre c'est là vraiment ezara qui réponse il y a président juge président ya Makala pour azali la chambre du conseil à Makala la chambre du conseil à Makala pour azali libérer. Donc je crois Bandeko Bozolanda dossier eza repoussana eza sous niveau parquet parce que azala qu'il besoin niveau parquet et ningi a aussi confirmé bino que dossier ça déjà à niveau ya chambre du conseil babenga ngo audience foraine donc bazo tenir audience mo na kati ya prison moi ba déplacer ba ya ko sambise na tribunal les até yango ba sala o babenga audience foraine donc na niveau ya Makala na chambre du conseil dossier eza ko évoluer bien ou bien ndengeni bon Eza vraiment bien donc tout le bas presque déjà tout est déjà à la fin. Merci beaucoup Bandironing tout ça Hollanda ke dossier eza ko évoluer mais au moins nazwa ki chance ya kuta na Pida a beng sakingai a présenter nga famille pour na boy ba elanga longu mususo na ebité Pida azalaki na posa na biso to kendaki na Hervé Lola to komakiti na prison centrale ya Makala to kutana na ndeko Pida nde a ebisaki biso ke to lekisa ndeko nae yaki na ordre nae moko Pida ke to lekisa ndeko nae aleka azana oye akoloba c'est vrai que dossier ça évolue mais il y a quand même certaines difficultés pour les okanga dossier yanga mona ki non azamutu moko te akokati na suka yanga mona ki non ndeko nae aya peut-être un mot na part ya Pida azoloba awa c'est lui mais au moins ce n'est pas lui parce que Pida nde a recommandé aya koloba na kombone donc yaza monoko Pida
azalito ya pida bo mona ke numéro ya pida bana le ka système mais dès aujourd'hui nde tozo sala émission boye soko bengi numéro ya pida ozwa pida yete mais ozwa ndeko nae pour na contact moi makama mike ya c'est vrai pida apesa ki o malobani po bisenga ke nyonso to solana yo malobani na pesio pour na bande ko baza Rolanda a bon asenga yi souvent lisungi ya bande ko nyonso ba libanda o bo soutenir comme d'habitude si à moyen beaucoup ko soutenir ye côté finance pour mingi et comme ko senga ra mbongo donc sans mbongo na étape to comme ça moins difficile donc il faut foutre à niveau prison kuna ba avocat donc mingi vraiment de lisungi ya mbongo. Merci beaucoup bandeko ndenge boza koyoka ndeko lobi asa na problème sérieux problème aza kosuka abandaki dossier ye moko ni biso ni bino toyeba kité mais au moins na stade a commis a kokisu ko évoluer te ameka ki un peu ko contacter biso et longo na famille ne bazala pona ko assister message oyo de façon que bino ba obozali kolanda biso boyamba yango na motema kofungwama s'il y a 1 franc 1 euro 1 dollar et on peut s'apida vraiment contact yandeko et kozala wana bomona boye ko benga ye tout comme peut boko benga numéro ya pida ye moko pona ba bazana numéro ya pida boye ko benga pida ye moko bozo pida ko contacter famille de façon que botsata moi 1 euro 1 dollar soit 1 franc de façon que pida amekepe ko poussa dossier musika dossier wana ba violer yo lobi ke eza scène moko ba monter ko monter ezala ki ndenge ni bandeko bazolanda bazana posa pe bayeba comment ba risei ko zwa pida place ya zala ki na ndako ti ba komane na prison c'était comment mais quand peu ko briefer histoire wana ndenge leka ki pona bandeko ko ota la caméra bandeko bazolanda yo boso mona vraiment longa pi défendre ceux qui botala rapide bon mona vraiment elonga pi des wana bon histoire ya petit frère ezala qui certains dimanches tous qui na prière tout semble la rassemble nae to vande même côté ngane na kati ya église le temps to prier bon voisine abiso mo boy akufaki to zaki obligé après prière to quitter église to kende ko rejoindre famille ou ba perda ki mutu to assister ndeka to sala comme d'habitude na kin le temps to ko longwa église et comme déjà vers 13h30 to longwa église to ke na de wana to zeli moi temps cérémonie ba lever corps to ko longwa na ebembe ti to ke na cimetière donc je biso ma parcours ane je biso matin ebele plus ou moins 2 heures du temps to ko ça la retour na parler to comme da 15h moins 15h moins to ko la parler to pemi pe moi mkende zala kaka to solo li bon ayo to solo ni makamusu to zai ko solo yanga na we taleka yanga na ya secret to silisi wana ko signaler ngave na tamo bina ko zo na coin a patienter mke bongo to ça sortir ensemble ko bimi comme da 15h30 16h ko bima ake na coin a solo li pe na ami na ngamo buwana azuelo ko ngada na ngo besoin azuelo na elo ko na ngo besoin azui ko zonga ndako comme da 17h. Bon, le temps, 17h, on a toujours moins de temps, on a qu'à moi, à devoir ngaper besoin d'angai, à se déplacer. On a se déplacer qui wana, toi qui comme déjà 18h, toi qui mon année sous, tu ngaper na déplacer qui na qui est mon magasin, de retour n'angai comme déjà 21h. On a l'anda théâtre il y a théâtre sobé, le temps tout l'anda théâtre. Vous allez à la place mon apida. Oui, tu vends partout ngane ensemble. Donc dak moko chambre moko. Ok, continuez, histoire. Le temps total à théâtre sobé vers 21h, les jours on peut dimanche en théâtre sobé et banda vraiment en retard par rapport à R et bandara. Ba camarade a pida mi balé be ko yana nda ba benga ajuna. Excusez vieux to lukao. Le temps na bimi libanda ba tuninga pida za. Merci bon pida za te boluke poani. Ote ana dette na biso fala ki a devoir biso. Wana ba misa pida. Ba misa pida. Ba ki combien? Ba ki mi balé. Ya mi bal. Yeah. Babi ana dette na biso fala devoir biso na bi. Te azate mais er ne ce soit et non signaler si s'agit de benga bino to benga bino par téléphone de boboya. Ba bimi tant ba bimi ba sala ki pas même ata 10 minutes. Ba zongi sous nanda. Ba benga souvier excusez bima na obina bimi. Oh. Tonito ebiso kamo oui mais tout le monde qui meurt na yo de bank si biso mo to changer qui question
totuni pida za to signalo que pida za arrêté na banane ba détaillé deux jeunes membres na quartier jeune fille jeune garçon bon mutu bakangisi pida seni auto éviter mais to rapidité to moi bon bazana deux policiers ba matana souci tu à quartier les temps de rapidité les temps de rapidité na mona ba jeune wana mi bali ba mata fille wana la garçon natuni bon frère Guy to priana bon pe même église bango bat bakangisi pida bo priana bango église maro bo mena bango na église to umeli vraiment le dimanche wango pe tant bakangisa pida tant tous la prière tous bango pas ensemble natuni bon problème ni bokangisi petit frère ba répondre ngara ke toke na poste à la police au yebelango kuna bon moi pe ya retour d'abord beaucoup de questions elle a été pour tous na nzela na mati to komi kuna na moni petit ba vandisi à côté wana pas policier wana tuni bango OPJ problème les na petit frère à répondre que moi na bino a violé ba erni ou a violé vers ba 13h combien et puis sanga no na précision ya r au loba ou ils avaient vers ba 13h30 a violé nan ba présenter nga fille en vanda kiwana qui me tape au petit frère no a violé yé victime yé na ndi pe koyo kandi bandi ko attendre moko na moko bon 2 sur PV pas OPJ wana wana baza ko attendre pida na fillette ana na fillette wana fillette ana mtaliboso aloba ki tangwa silisi be ko tuna pida a répondre selon ndenge parcours et betamaki journée mobimba ezaki et tombé pe bon po tozo attendre sous temps vraiment mingi ya rovanda na petit frère était mais dimanche wana mezaki dimanche to passer presque demi journée tout naé tant oui bandi ko poser ba question pas OPJ a vraiment courage ya rolobate po azaki émotionné abanene ka rolela nde abiki ngana ko sambate mais grand frère nanga to passer une journée mobimba yeyo na air wana boloba ko témoigner nde OPJ na poser une question habite na bato bakangisi pida frère o yakangisi pida aza to priara na fi wana pe to priara ne botu na bango na ni les lobes de bien église souvent to mara 11h45 pardon na katchona album ke dimanche wana avant midi bozala ki na frère na sœur wana na église oui bazala ki bozala na bango prier ki frère wana kuta kangisa pida ya vanda ki juste na liboso ya pida do pida vanda na mkongo nae pende za ke prière esinde lo baloba ke bo pesa na mbote ba pesa pe ba mbote nde ba pesa na mbote na pida na sima nango na poko ale ba yo kanisa pida tonga tuni OPJ na OPJ yebisa bango ba biso non ni to meki le église pour église on se fait souvent to na biso 11h45 mais le to meki un peu arrêté dès que to kita ki wana na trajet au longwa église ti ko kende place de yana za ki yana trajet wana so bo tambola en pied et zoaka plus au moins 30 minutes ti ko zela moi quelque temps la cérémonie to longwa ne bembe wana place za ki wana cimetière za ki liebso une affaire ba 40 minutes bah c'est temps wana nyoso wana to komeda 14h tito ya nanda to yena nda ko zuta européen et même so da moi temps ebele mais bino bolo ba keye a violer moi na bino na 13h30 tant on a meké un peu ko détailler ba parcours wana tout frère wana et ça que moi Sony a longwe akimi atiki biso na OPJ na biso problème les atena de mono asambi na lek nunda sambi et prouver que lek noza innocent qui innocence na e mona na mer bokende bokolala na tongo boya le matin tozonga lisusu na société wana tant komi wana na tuni na kuta esko tant ya des victimes wana soit disant na kuti na ndiko expliquer na tantine tala no problème au moins na bino aye ko funda moi na biso ti bakangisi ola tala bandeko bazota la biso pe kuna ça la moi bien bota la temps onyo so ba ki ba kanga herboué mais wana ezaki vraiment bien tepo nga to zayena leki na parcours na ya journal lobina vraiment to zaki ne ensemble mais nde bolo ba ki asala ibo ngai na part na ngai na nango na ondi mango tepo eza lukuta mais bo meka ko sa no ba enquête na même place au bolo ba ki moi na bino ba violer la qui jamais place wana ba ko violer moi na bino en bango pardon ndenge ba ki ko funda na ki ba violer moi na bango selon bango ba violer qui avant wana bien zalaika le même jour on a violer qui le même jour il y a dimanche on a obino bima ki église bobike bokebembe bango ba biki bino bokina violer moi na bango yango wana pe tango olo ba ki mutu a violer mutu obi premièrement tant obi que ba violer na réel moro boyeka ka na mabele
na mabele on va venir battre balé karaté va violer que la mabele bon on a erni on a 13h avenue mo eza principal eza avenue mo eza principal pe ba 13h wana na quartier nini nzola na do eza juste na Malweka na mwa likolo bandeko boyebi Malweka bana poto nebi ke botika Kinshasa kala mais ming bobeta bato o boyebi avenue nzola na Malweka bo meka un peu rotindira ba esprit na bino place en botala est-ce que certainement acte ko se poser place wana to continuer non donc na Malweka na route nzola na wana umati do entrer le roi à Gulf Gulf donc ekota Gulf so koti wana do eza entrer mo ya zamba ndangi voilà entrer wana mda ba véhicule o sala ke o uta barré o koti Gulf Gulf obimiti Malweka o obimiti pompage nebi ke revelo la ebi kini fort faut ba déjà place yana boye bon ba bi ke ba violer moi la bon pas pida faut ota pesco muto bobi qui a violé moi la bino habillement les avec ndenge nini pe ba précision o ya la fille o abi qui va violer qui ezaki un peu à côté pour alobi que pida viola qui tant aux aki na église tant aux na église pida zaki en costume ya pembe na chemise ya pembe marche longue na kati tant oti cimetière longo église to ke cimetière l'état to comme na cimetière to se to zeli ba cérémonie tout wana esili tozongi ndaku vers ba 14h wana les petits alongoli kara costume atikala na chemise à marche longue mutu a violé vers ba 13h na chemise ya pembe avant na nango pendant toute la journée baki makasi mais chemise à pembe wana OPJ mutu alongola ki petit frère chemise wana le soir eza même pas na tâche ya salité nous webi monde ya monde baba jeune to koma mikolo jamais jeune akolinga ke chemise eza na tâche chemise à pembe eza na tâche atambola ngo à sa parcours ya journée ne mo na chemise wana bon yo ba violer moi na ba ke ba violer na chemise à pembe mais journée mo ba pida za na ngo en plus hier alors ba chemise à pembe te habitant ou pida violer a monnaie loboko ya pida nyonso eza na tatouage bien sûr ana tatouage na loboko na e mais mutola ti chemise ya manche longue eza na ba bouton comment yo ko mona te musa za na ba nyompi boso ina nyompi na ko filmer tiko na kata chemise wana sikoyo wana ata msuki ndoki o abango moko bon apesa ki un peu ba bien msupi da mona ki kaka bende ki maboko boy pona asala ngo bien eza vraiment ya lukuta na koko défendre ga te pour a petit frère na ngai pourtant on te discuter ki le soir ou bakanga petit vers ba pour bakanga ki ezaki vers ba 22h to ki ba 23h oui e bakanga ki ba do na lo bakanga ki te même ba leva ki pour bakutana na nzela auti ndezara ko tambola na e ba enlever ba air wana tam susu bazwa ki ba te wana nga na côté li ba policier ba enlever ki te zara ki bakanga ki parce que bazaki déjà na acte ya baki na mandat na bango mandat d'arrêt na bango donc ce n'est que normal place nso ba ko kutana e ba ko kanga eza no normal ba enlever ki te bakanga ki ka ba okanga e bazaki pa OPJ tant ba pesi rapport po ba ki liboso na ndako pa biso ba ko pesa rapport pa papa wana bango frère na bino na sœur ya bino bosa bango église mort frère azala ki te mezaki sœur na grande sœur na e soit grande sœur ni maman ya fille wana ya fille wana to ba ko pesa ya pardon na kato non est-ce que pasteur na bino za au courant makambo ngamo na informa ki mutali boso pasteur donc les lundi wana vers ba 6h juste na za na porte ndako na pasteur c'est quoi le bin pasteur tant on est informé na expliquer makamwande et ndé bakangi petit frère atuningai Babi Kassala qui a posé un viol wana na ba air ni expliqué que les cas vers 13h30 a répondu ngate a kamwe kaka ningisi mutu donc réponse ni zeka ko kamona oningisa mutu mais moi la fille wana pe tant to discuter na société wana na buto bakanga kai oui a poussa ba raison ko bocha temeni ni ngai kutu sous-vêtement na zana ngo ezana ba trace makilanda violer ngai les temps tout l'andel malobane wana ça va eza kutu bien le quoi ana la police likambu ya so neza te poza ka ya viol ce qui senga ke nyonso ko loba mais pas OPG sala mais salama loko bi ke ba viola ki ngam na epsa ki OPG na bi loko abi ke ba viola ki sous-vêtement za na batasha makile zali alongola ngo batala permettre akota alongola ngo ya non alongola ngo ce qui ayo kabiso bon so ba parole ki ba sauce tomate boyeba mais a changé malobaka et moi la fille a changé ki alobagini ote na ba nga bongo te yondo ka mabe mais ba temo bazaki belé alobene bongo te do ngai ni mato ina nga e yoka mabe mais tant alo ba bongo poto zaki tant tomate à la police petit frère landi pida azalaki na quelques camarades na ngai bazaki tozali na bango assemble tant alo ba likambo na mutu tuna même yemo OPJ yoka ki yango pa lo ba ki yango buyi biso tout ensemble
a changé maloba donc maramongo est un peu flou to briefé non ton to longa ki ton bolongo na société bokenda ki kosukela api ba meme dossier na parquet donc na parquet ou melakité na parquet ou melakité te aou na rolo ba ka ou melaki moi mkepo ba kenda ina ya parquet le mardi matin à partir vendredi matin de ba ko tinde na prison mais avant ba tinde na prison date ça qui o ba benga protocole d'accord il y a deux familles na famille wana ba porter une plainte o ba kizaki bino tous les deux familles tout ça da protocole d'accord malheureusement na tambo la ngote tout ça les protocoles d'accord les jeudi to koti sango pe pas magistrat to koti sango pas magistrat na protocole d'accord wana bosola kinini na katsa mukanda boyoka na kinini to wana yiki premièrement ba libérer ye petit frère pour qui innocence ne mona pour même maman bango ye maman ya la fille wana oko imaginer que yo mwana ba violer mais o lo ba ki mbongo bo que ça la mwana bolinga bo mema mwana nga na hôpital pour ba que ça les ba tester na préféré bo pesa nga ngo boué nga mona e ba kisi ni na sombi ya mwana na pharmacie na melisa wana mama na ba mutalobi bon ke boke ne ba tester bo pesa mbongo wana ga ye mo sombi la mwana ba kisi do ba salela azamunga nga ye maman to e bandenya mais fa botunia msaza ne munga nga infirmière te azani ga mère ka nanda kuka sala msamo te mais abiki na place bo mama wana nga na hôpital ya Kitambo bien na hôpital général bo sambongo wana na ebi na pharmacie ba produit ni na somba oyo ko traiter mwana ngai mais na protocole d'accord ana to ba ki après avoir ko salisa mwana test ba maladie tout auto mona na kati nzoto mwana so esenga kozwango en charge biso moto ndimi to zwango en charge ce qui est mususu ki ndabi ke ba violer mwana surtout que ça teste et que moi c'est vrai ma que pida a violé faut tout en charge à tout so eza que capé ya zemi biso moto zwango en charge maintenant te ko kindi na hôpital les samedi bana ba pesi bino mukanda na papa magistrat ba sa biso mukanda to ke kuna ba docteur pe asali mona ba examen tout réquisition tango bimi docteur selon ndenge ye magistrat ayebise ngai ayebisinga bike makambu ya mwana ngo eza un peu louche po tant ba maman ne basamba ki na yemo la fille wana tango basamba ki abeki na vie na mobimba no ayebinzo tambalté donc disons aza vierge na viol ya pi dans des salaires qui est de vierge donc le roi des cas viol na do viol wana et na ko de vierge mais na des réponses il y a docteur selon les magistrats ebisenga magistrat cause abiki na viol wana docteur a répondre que petite wana ayebi nzoto mibali makasi voire même ko le kata msusu na maman nae qui voire même ko le kata maman nae ayebi nzoto mibali makasi wana diagnostic docteur asala ki pe na ba trace o ezaki elaxa ke moi ça tu koza violer trace moko tezali pas moi na moi si wana na réaction ya maman ndé insister ko senga maman na biso ke mbongo tolinga to pesa na hôpital to pesa to e comprendre que eza moi quelque chose mo boye ou eza na se ya makam o donc c'est un peu ça. Merci Bandeko Bozu chance Orlando biso vraiment tous en pleine émission to meka ki un peu to kita sur le terrain to ba makam ndeko ya pida je bisabiso eza réel ou pas to kiti to vraiment on a le pan où il y a maman na pida tokutana na maman ya pida je crois bien waza pembe na ngai grande sœur pida toyeba aussi c'est bi manam noko maman situation eza ndenge nini toyeba tolanda komana boke binyosu maman bote bote papa ko pesa komo bandeko bazolanda yo oyebisa yo ozali nani na liboto ngai nazali mama ya pida komo na ngai Bea Yogo ngai nde mama ya pida ngai nde na botaki otala bandeko bazolanda biso yango na ye awa boye kotala nga pona yebisa bino paso eza na motema na nga likambo ya pida place oyo azali na mokolo ya lelo yango wana azoyebisa bino ke pida aza na esika ya pasi motema na ngai ezotungisama makasi mpo place azali aza sikoyo na prison ya makala na likambo oyo ayebi ntina te alors esika aza kuna eza pasi chambre oyo azali tozofuta mbongo kolia na ye mbongo basengi biso kuna eleki ebele naza na makoki te yango nazolela epa na bino bakamarade ya pida na bato basungaka yo bayebi ye na mokolo ya lelo soki bakoyoka mongongo na ngai na telemi kosenga epa na bango basunga ngai na ndambo ya mbongo mpo pida aza na esika ya pasi ngai moko naza na eloko te nazomitungisa makasi na sepeli nde boye kotala ngai mpo nalela epa na bino bosunga ngai mpo na likambo ya frisance ndenge aza na makala. Vraiment, ce n'est pas nous, c'est la famille. Juste abiso to ça la devoir na biso, musala bo pesa biso.
tant que la presse to meka un peu se déplacer na vraiment bandeko basungenga ba Johnny ba Hervé Lola ba onoso bazana simawana poto ya na famille apida boyoka peut-être déclaration mutumoro bo mon on dit ces aventures pida azana problème sérieux disungi na bino esala été pida alonga na situation azali na yango donc n'habité to meka pe rebalancer micro pa ya ser aza pembe na biso ya ko se présenter bisa biso ce que ozali na no pesi na komona nga naza ya pida ya ba pida liboso nga ikombo na Mirai Mondonga toye likambo ya pida mwana bakangaki j'espère boki ne mama lobi bakangaki pida un mois déjà na ndambo yango tozokende place azali ezosenga mbongo ebele ndambo tomonanaki na yango yango tofutaki mais ekoki te bazotungisaka mbongo mpo tolandela dossier ntina suka ezosenga mbongo ebele kaka nde mama explike bino place azali mbongo kolia na mbongo komona mbongo kolandela bavoka wana ezosenga mbongo donc nyonso ezosenga kaka mbongo yango topase liboso na bino awa buto bozolanda biso ndambo bokomonana nango kaka baono so bayebi pida baono so balingaka ye babengaka ye basololaka na ye basoutenir biso ata na mokie oyo bomonani nango mpo toyeba kosunga ndeko esika azali kuna tota ndenge makambo yango koleka me nzambe akosunga akobima na ye. Merci beaucoup maman yom tozali pembe na biso nani aza s'occuper na pida de sa pida ezana maboko ya nani aza responsable ya de sa pida ne bozana famille pida ezali pa papa na ye na ba yaya na nga moko mama na ye biso nso tolandela kango alors soki limero ya pida moto aza nango akobenga Mondonga o yaya na ye akobenga yaya na ye Jires akobenga nga mama na ye po limero ya papa na bango toza nango te bobenga ye tokosunga na kati na biso esika kaka bakobenga bino mpe bokobunga ngo te tokoya koyebisa ngai mama na ye ta bote yogo ngai oyo nazoloba yango na ye pa na bibo ye kotala nga na pasi oyo nga naza nango na motema oyo aza na bolingo asunga ngai mpona mona. Merci beaucoup bandeko mingi olobeza te bote kolanda tozolanda plutôt intégrité ya émission ya situation ya pida pendant que ne musika te tolingaka tozwa moi déclaration muke ya famille pe et osala moi bien ole ke tolo balikambo moto moko aza na plateau simba te onto yaki to kita na ndaku to kutana mama ya pida grande sœur ya pida bomoni vraiment que toza rotelema parce que singa ka ezala boye ba mbayi biso revendre mais singa ki elekela boye pona kolekisela bino message oyo na bolingo tozala ki na yango na pida to continuer émission na biso toza rolanda. Ok bandeko donc bouti kola ndeko ndingi auti koloba nanga ina bino totala est-ce que ezabongo to ezabongo te dossier pida nan esilité prix pida za na prison tozozela ceux qui tribunal et quoi quitter to yebité ceux qui ba condamner to yebité tozozela suite à dossier mais au moins pida asa na problème sérieux asa vraiment na ba moyen te yango bomoni ke ndeko qui se présenter devant bino on est allé justement briefing à cela qui pour nous relater bino comment pida à cela qui arrêté et ba fenini ba arrêté na qui pour na arrestation na donc c'était un peu ça moi mbela na so binga moi bandeko vraiment eza si recommandation à pida albaki bandeko na so bozolanda ye bozwango aker moi les sungi na bino aider place azoluka za na ba avocat futa ba avocat afuta moi le meilleur côté ya justice kuna pezanga raté ba trop ala ke belé magistrat il faut se déplacer faut ba luka ba ça ba recourir na expertise donc makambo zal ke belé na justice yango asenga ki un peu aide na bino so boko sungaye entre autres nazo mona bandeko ne so komelenga kombo pasteur Jojo ceux qui ozolanda biso mosala nzambe nebi ke pida za mwana yo vraiment ce ko sali mo appel et ça la moi bien na numéro rapide sur oza nango te eza affiché wana okoko bien rapide tout compte ba membre famille bazawana ba numéro na biso pe pona bino bato bozana na Suède bozana en France Belgique et même ya Kinshasa ezawana boko pour contacter biso pona dossier pida tout vraiment ouvert pona dossier pida pasteur Jojo ndenge na otukoloba ndeko na biso isabotoli en tout cas vraiment si kozolanda nga nebike pida za na soutien na bino ndeurope Paul Sangi nebi ke pida za mun na bino ne supida a supporter bino a cœur on moni kalbi ke to benga bino place boza bo mekempe koyoka crinaye ya souffrance et ça les moi bien donc to continuer na lobi ke tozo tanga susu ndeko Charmeli maman na Gloria pida vraiment zo bele lo place aux ali so landa biso na bomoko mboka ko bosa te contacter pida pour na soutien na bino et ça la moi bien Yasmine Mianda grande dame
Yasmine Mianda talaka pida na bano lelo et non so avec une émission libanga bano sala moi bien vraiment pida yewana na souffrance et na malheur nde ba baninga malam bino so bozaki baninga malam ya pida vraiment pida azoze la ba soutien na bino et sala bien na bo sainte Jina Miana place aux alliés vraiment pida zobele la yo Jean-Jacques Mboa pe nebi ke bino so boza staff pida azoze la ba soutien na bino ba appel na bino et sala moi bien moi 10 francs 1 franc 1 euro et l'on monte na bon moi ozo peson pour na dossier à pida et aider et au sala moi bien na bosani pété triple X mobile il y a Leslie donc na kata Suisse nebi ke bozola na biso Leslie ceux qui papa aux moi qui le betata moi papa na mtema pour moi et l'autre bima na poche sala bien pour nous soutenir pida donc triple X nebi ceux qui mobile il y a Leslie Nabi nebi ke place bozola na biso na Suisse un grand merci na musalo bosala pour na pida bo le mbate nebi ke là déjà qui fort que ba soutien à la côté na bino bo continuer à aider à zobele la bino Ahmed Ngasaki pe nebi ke place aux alliés Ahmed Ngasaki nebi ke place aux alliés zola na biso pida zo c'est la ba soutien na bino vraiment pour na dossier ne ke ne mwamba pour talaraya zani star artiste à la place à bongoté azo ko respirer te bobi situation dans la barrage à prison donc ce bossa normalement la mwamba on pona pida allons na situation zali et ça les vraiment bien na bossa ni pété bandero musu bazali à Kenzo d'amour pida zo bele lo place aux ali na ebike so sali mo lo ko ça les peu moi bien Paul Sangue na Hollande ban Hollande bozana pida aza artiste na bino na ebike bozola na ban Hollande bosangana ata ba boyebi na pida te boyoka ete bosangana bino sur Hollande aza moko na bino na kati Hollande do suki bo sali moi c'est ça la moi bien Sandra Inès Beck pida zobele la Sandra Inès na ebike bino boza staff ya pida botika pida te ndeko nani musu azalia Eric Maluta pe pida abeleli place aza ato qui était mon on a biso za pida parce que tous allez représenter pida ndeko pida zalia pour nous soutenir kaka annonce oyo pida ayaki ko sala bino na nzela ya ndeko nae à part Eric Maluta tous appel na Filorenza pida azobelela yo place aux ali Auréline Maluta nebi ke pida azobelela bino boze belé odia no moi c'est comme sa famille Maluta Eric Maluta Auréline Maluta bino supida zobe la bino Marquis El Tirnis na Issa ban États-Unis pida le la bino fort boza rokoka pida be la bino so bosali moi geste kuna ça la bino et ça le pe moi bien donc andi na bika Marquis El Tirnis na États-Unis donc pida zobe le place aux alliés bande ko États-Unis boze belé na zo mona pe Yves Mulongo Denzei na kati États-Unis pida azozi la soutien na bino et ça le moi bien Donzo Libokeko pida azobe la bino donc et ça moi cri de larmes ne balobara donc alarme bien zo beta na moi kati na ya souffrance bosunga pida zana ita mo ya bien te ça la bien suki le pida longo na situation na zana ngo azungi bomonende bo mesana ko mona ye mo abela bino ninga bela bino ça la bien que biso to koma munoko ya pida to koma leto ya pida to koma miso ya pida et sunga vraiment te artiste e wa zaki na bino na ndenge mo ya bien boseka ki tanga zaki na sengo le loza na pasi bolela na pida bo soutenir ye na tanga pasi awo sana binote vraiment et ça la bien ceux qui bosungi ndoko musu azana kati États-Unis pe na bosanya été Michongandu place aux États-Unis pida belelio ya ta appel et sungande ronayo abi ke bino bosa ba vie na ye abi bino bosa ba vie na ye bo bosa na été na ebi ke ndeto belela bo landa ta ba collaborateur na bino ceux qui bayoki ndeko ya mi message soko yebi ndeko to zobelela na liso to zotanga sale sini ke petit na ye ana souffrance yaya na ye azana souffrance camarade na ye ami donc tout azana souffrance vraiment azobelela bino place bozali soutien na bino et ça la moi bien donc ndeto bika Michongandu na kati États-Unis na bosani pété Carlos Kabasu puis d'azole la place aux alliés sozo kabiso Carlos Kabasu et ça la moi bien Sami Luzolo puis d'azole la place aux alliés vraiment ceux qui oyo kabiso to bandirono to baninga na ceux qui boyo kapel beaucoup comme ça vraiment message et pas ya Sami Luzolo na bosani pété Iget Ngante puis d'habito bele la yo bino boza ba collaborateur ne bo tikete pependi la paix ozalaki na liste autant to tangi bato pida lingaka oazo c'est la soutien donc pependi la paix ozalaki Londo Ndolo
lendo plutôt pardon na bosani lendo ndolo bo comprendre ka ba comme ou pas et moi artiste a pesibiso totangango awa donc dina bika lendo ndolo mingo plutôt lendo ndolo mingo donc soko ozali place ozali pida abele libino soutien la bino et ça la bien pour nous aider artiste na situation o azanango na bosani pété na zopesa un grand merci surtout na bandeko ba bongisi la biso 4 oyo chez bango na kata matonge donc place Marorara VIP na ebité so monsieur ezali na ebité boy bisangati nga na ebika place moko chez bango croisement couloir Masimanimba so boya 4 mois malam talaka simana ezali surtout bito tambusa caméra bo sepela fort chez bango donc ozo gérer ezo tambusa mabongo epa na yemoko Patrick KBD ouais Patrick KBD te bozoager ouais bité Kabadi Patrick KBD en tout cas vraiment un grand merci pour la gérant nous de disposer place pour na bomoko mboka et ça la musala nango eza 4 mois bien bana poto so beti tour na kin boye awa po bangate abayiba batombote bayiba alerte sécurité bien assuré ba mettre solo bazalia ba mettre moko logique zate wa mettre ba chat ba vuyate wa penande respect zali ba mettre solo baza ko assurer sécurité awa ba mettre Laura ba mettre Joe Malik nebi que so combien vraiment on se sentit très à l'aise on sentit très à l'aise. Ouais, on a mbutu pe keba okoya po batamakasi bazala ba mettre chafou nebi ke bazala ba papi elonga tala kombore elonga so meki elonga tembete so meki ba elonga donc papi elonga bazala wa na bosanité mama yebna fona la samongo po so qu'il bango ta silka fort tala la gabonaise donc Keren Ondo place oza ba merci belé nebi ki wana so baza staff ya chez bango grâce à bango que musalezo salama abo mona ke so boy na 4 boza décider parce que bato malonga bazalia ba kombo pe ya malonga ezalia wa donc boza décider ya to komi vraiment na suka na ebité ya musoko za loba moko ya obaksa concernant dossier apida pe pour na bandeko to beleli bazolanda biso baza partout en Europe, Afrique, Amérique donc baza ma partout puis dans la relation par-ci par-là donc na ebité loba obaksa so ke zali ko baksa Lilo bezara qui to continue toujours au senga lisuni na bino et ça bien pour wabi mninga malamba ba ke toujours na tango passe donc de boseka kana tango azaki na besengo na minito a souffrir et ça bien artiste na bino bozane longo parce que bozane longo et senga lisuni na bino na bi que numéro est affiché na sewana boyebi numéro est très bien mais ngai ou bien famille na e po bozo biso facilement faut benga na plus 243 89 530 11 88 plus 243 89 530 11 88 wande numéro nanga so bengi boyambanga moko Jires Juna Mundonga. Merci beaucoup ya to sepeli ko ya mbona bomoko mboka nanga pelo ko ning to lobarake bomoko ya mboka ce qui est sûr ko imaimate bomoko to sa bomoko ce qui est sûr ko imaimate benga to sala masolo to beta masolo to za ouvert na batunios parti pris et za raté na bomoko ya mboka to za vraiment ouvert na batunios et ngamo pour na clôturer entretien na lobike un grand merci pa ya Hervé Lola wa daki sima vraiment ya masolo na bossa été Ezaïn Tilulu mbinga mobile sera télé mi golette à kufa mais à Kosara pour Moussa remplacer Ezaïn Tilulu donc un grand merci pa na bossanité John Tamboué place aux alipé ba salutation na yo pourquoi pas Nathan Apé Chris Mulunda Gospel Impact nebi que toujours Impact netolo baga que to na bomora mora pour nous comme ça musalo vraiment musika na bossanité pour nous repesa pe merci pa ya joueur Ndombe les bibliothèques internationales d'Angola nebi que joueur Ndombe masoleza carré bientôt bomona bomora mora live bomora mora qui na live par-ci par-là et pas joueur Ndombe donc nebi que tout ça na sentir à ma casse na bomora mora bosé belé bosimba biso bomora mora grâce à bino musalezo mona donc joueur Ndombe la bibliothèque internationale d'Angola un grand merci pa nayo na ba proposition sur malamu osala pona bomoko ya mboka to bosa na teta on est pour le bela bolam na po bolam mutu et pour la rater ata to le bela ngote ba roya ba le bela ngora po bomora mora ezali pe rotika la rara joueur bibliothèque internationale d'Angola Jean Ndombele, un grand merci pa nayo. Pourquoi pas na pesa pe mbote pa ya Victor Mukeng, artiste polyvalent. Nakata Suède nebi ke bozé belé bo soutenir bo mboka. Bientôt to kuta non événement menene ezali na mois de juillet.
Tokutana Tobeta Masolo Fara. Donc un grand merci à Victor Mukeng, artiste polyvalent. Pourquoi pas n'appeler sa pembo te pas Jiri Katalai. Motema ya kecha momo na kati à Londres, à Londres vraiment. Nebi Keboza si Mama Solo, bo Simba Biso Bapel et ça la biso moi bien. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à Niconis, Maison la Grâce Décoration, Hervé Lola, Mkonza Masolo, Tokos. Donc un grand merci papa à Aigle Michel, papa Osali, Mbotebele. Nabosani mutu moko. Il est vraiment Aza mutu ya pida. Son atangé pété awa et salamabe. Soprano octave. Nebi Kepa Osali. Artiste nayo, collaborateur nayo ya kin. C'est la situation za na ngoya. Aza artiste le rôle ayo, oyebi masolo ba no sala na pida et si la écoute te tala kutu disque no album no ne bimité carbone 14 na ne bimité mais zo masolo tala mutu no situation za na ngoya so sali moi geste pour na ndirono pida et ça les moi bien vraiment soprano octave na bo sanité. Quand on a eu Kobanga te masolo pour nayo ça assuré par Hervé Lola talara Hervé Lola kanga 4 coins qui nous bouger azate bouger azanayo donc soprano octave na beli lope pa aux en France puis d'ailleurs on a en danger sur osungé au salama bien na bosani petende ko juste apôtre Buchindi obande ko benga trop pour la situation à pida ndengeni pida nazoluka pida voilà maintenant la réponse ezawana pida azana prison azan emprisonné ba fio ba retenir pour naé boyoki ndeko ndenga lobi donc sur ozolanda soki obenga pe numéro à pida pour au salama solo na pida et ça la moi bien juste apôtre Buchindi donc on appelle sur un grand merci numéro rapide des ans encore benga moi soutien na compte pida et ça la moi bien pour na bino suba on attend comboté notanga bino prochainement ben monsieur Silita mais pour nous clôturer des balbara alléluia amen abandaki na alléluia pour nous amen alobi un grand merci et pas ya Patrick Momo digital grâce à lui pour moka bomo na to sala musalo to sala oyo na bosani pété pourquoi pas natanga maman o asimbi masolo apesa moi conseil pemé na papa na ndenga ya mala maman Pauline bambote no pa ozali nebi ki bolandi biso bien tokutani prochainement pour na masolo mususu ki ozala turbo sana pété kotanga bandeko totangité ciao. Nous sommes internationaux. Nous sommes situés en France, en Belgique, en Suède, à